Excellence Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Oh, 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 Martin Fayoulou. Notre président. Say yeah, biso toponi. Say yeah, président ya Congo. Say yeah, biso tobote. Say yeah, président ya Congo. Tongo etani baninga, tofungola miso baninga, totambola solo katina moi. Yesu alongoli biso molili. Biso banso tosepela na mibeko ya Mose, yango ezalaki ndesi mpona komema biso na bokonzi oyo ya Yesu mwana ya solo baninga. Tongo etani baninga, tofungola miso baninga, totambola solo katina moi. Yesu alongoli biso nali mokonzi Yesu moko. Pesa biso Fayoulou na Congo nani mokonzi Yesu mokonzi. Pesa biso Fayoulou. Vidéo l'homme puissant. Chers membres du groupe, vous voyez là où nous sommes arrivés. Tous ceux-là qui nous attaquaient, qui nous injuriaient, où ils sont? Qui peut encore parler aujourd'hui? Nous allons vers des surprises et nous allons des surprises en surprise. Tout ce qui vient de se passer aujourd'hui a été prémédité. Je vous donne des preuves. Imaginez-vous un parti au pouvoir. Pendant la période de campagne, il ne donne pas, il ne finance pas ses candidats aux législatives nationales et provinciales. Je vous donne l'exemple du Grand Katanga. Kabouya n'a pas donné même pas un 10 francs. Quand on lui avait posé la question comment nous allons battre campagne alors que nous sommes candidats, voilà ce qu'a été la réponse de Kabouya. Allez faire seulement des bruits, nous-mêmes nous allons nous en occuper. C'est-à-dire Kabouya connaissait qu'il allait nommer les gens et les gens n'allaient pas passer par rapport à leurs ancrages, là où ils sont. Ils allaient passer par rapport aux fraudes préparées par nous, UDPS. Et l'UDPS connaissant très bien que c'est un parti de valeurs. Nous, on n'a pas combattu pour voir ces scénarios. Vous comprenez un peu ça? Alors, ceux-là qui en doutent encore, évoluons, vous allez vous cogner au mille. Vous voyez. Vous avez créé une union sacrée des facettes. À l'intérieur, c'était vide. Vous avez pris tous les gens qui nous ont fait du mal, dans ce pays, pour les mettre autour de l'union sacrée. Vous comprenez? Voilà maintenant ce que vous nous avez produit comme fruit. Vous nous avez produit un monstre et vous êtes censés de consommer votre forfait. Ceux-là qui en doutent, évoluons. Vous finirez toujours par nous donner raison. Nous vous avions dit depuis l'accession de notre pouvoir en 2019 que nous évoluions très mal. D'abord en commençant par l'UDPS et même
la gestion de l'UDPS comme parti au pouvoir, rien n'est marché. Et tout le monde, presque tout le monde, même ceux-là en qui on croyait avoir des valeurs, c'était vide. Ces gens là-bas nous trompaient. Je ne vais pas citer les noms de ces gens là-bas, mais là où nous allons, nous finirons toujours par citer leurs noms. Évoluons, évoluons, évoluons. Nous traversons un moment de turbulence, un moment où tout le monde doit comprendre que nous avons commis une très grosse erreur. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Le pays va très mal, très mal, très mal. Vous comprenez? Kadima, c'est bien. Il vient de comprendre qu'il y a eu fraude. Il y a eu des gens qui détenaient les machines dans leur maison. Il les a tous débarqués de la course. Tout ça, c'est très bien. Mais ça doit nécessairement entacher la publication des Kadima concernant les votes, donc concernant les votes au niveau de la présidence. Kadima ne peut pas faire semblant comme s'il n'y a rien. Il doit nécessairement nous dire la vérité. Il attaque les députés comme il vient de le faire. Il doit attaquer aussi les promoteurs, les gens qui ont orchestré cette fraude, et au niveau de la CENI, et au niveau de tout le monde. Vous voyez, Kadima, il devrait commencer par Kabouya, parce que c'est Kabouya qui est l'incompétent d'incompétents. Vous voyez, si nous voulons parler de CG incompétent, Kabouya y figure aussi. Vous voyez, aussi longtemps que Kadima n'a pas encore cité le nom de Kabouya et de Peter Kazadi, il doit savoir que sa suite ne sera pas considérée. Nous voudrions voir le nom de Kabouya sur sa liste là, afin qu'il y ait la paix. Vous voyez, nous voudrions voir ces gens là-bas qu'il a débarqués. Ils ont voté qui au niveau de la présidence pour que Kadima soit en paix, soit épargné. La logique qu'il a fait, oui, c'est bien, mais il ne peut pas être limité. Il doit continuer pour qu'il soit applaudi. Je suis prêt pour applaudir Kadima. Si au moins je voyais le nom de Kabouya et le nom de ceux-là que Kadima est en train d'épargner pour dire que ces gens là-bas, ils n'ont pas assisté à ces fraudes. Kabouya détenait aussi les machines dans son véhicule, accompagné de quelqu'un du gouvernement. J'ai dit merci, Kaliaf. Bote bonjour na belo bato bazuli baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui ezali bongo branche moko to la chaîne Libération Océan du Congo et pas auto akabomba Congo mani et pas auto panzaka to sasaka to bela kamota papa le moloto ekita ezikisa musala nyonso baloki ye kolo Congo et pas auto analysaka ensemble et pas auto conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka to salaka éveil patriotique et pas auto longolaka peuple congolais la bolema et pas auto tchaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu epai auto salaka mosala ya Jean Baptiste epai auto akabomba sinzile ko bobetaka mbela koloba ete tango ezali mabe toteleme biso banso po ete tobundela ekolo wa biso epai oyo totelema ferme fidèle ko la batuke po le kozalaka liseko ya République démocratique du Congo epai auto mokundola ka maloba ya nkoko la biso l'élaborer la biso béché fouiller ne laisser ni place que la main repasse ezu la montée religieuse Ezui et comme la bongo Juka Am le number 1 au sort de la presse congolaise en France. Ezui comme la bongo de big Daniel Ngenda de London na mosa ba rappelle Bota Mobimba. Ezui comme la bongo maman na Jolina Suisse pourquoi pas maman Dolopé maman Samuel Mabolongo toujours maman Pierrette et Totele Matola Tamola Tomoitumba. Ezui et comme la bongo équipe pour la Tena États-Unis d'Amérique manana na konya de la mana États-Unis d'Amérique. Ezui mon bongo yanga mokonzi na Angleterre et les grands professeurs Achille Mave Namolonga ina Mireille Mave. Merci encore une fois la moni en direct. Oh professeur, les grands professeurs moi qui quitte Moté Mindele que Dieu vous bénisse Achille Ntela na France. Allez nous moquer monseigneur Lisso en colo landé noir motomo prêtre.
Aline Moke. Merci na la mère de Brino na Autriche. Vraiment Jésus comme la bongo Désiré Botuna la maman Elisabeth Botuna na Australie. Merci encore na Yann na biso ya les battes vraiment que Dieu vous bénisse Yann bisiko za nza ba batte la yo ya le batte parti cher ya mwana mboka Alain Bolodjoa le président le Bolodjoa que Dieu vous bénisse bisiko za na libotelo mobimba totombeli yo mobu molamu elongo na Yann pe bana nyoso ya les batte nzamba za la to bunde tumba ya solongo ngebelemi maloba ya le Bolodjoa nganga yango to ko keleka otolobaka ya prénom mbenga ya océan de la presse congolaise et latinzoto koloba ete mapona mezaki malamu te to sele yango conférence utakalakala kolobaka la bino ete mapona mazali malamu te songa nzila ya kimbango ya ntumunya bato bayokaka biso bayambaka pe miso bayambaka te balinga ba décourager ba déstabiliser kasi tango yango les grands professeurs Achille Mave na molonga no Mireille Mave ete to tele ma petit frère Zola to bunde le kolo abiso e kolo abiso ya na posa na biso ya na posa na yo ya na posa na ngai ya na posa ya biso yo so projet to tele ma to le molango kati la bombo bolandi video ya mwana mboka Charles Mutamuntu boko yoko dio akotoko akoloba lolenge kanya cité bakombo bisika machine utaki ete bango nyonso ba votaki na faveur ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo soki bakoboya mapona na ba député seke mapona mpe présidentiel ekokoya pambate bango banso bayibaki elongo pour la voter candidat la bango numéro 20 bisika nyonso bazalaki bongo comment voter ba oya bango ba candidat tango ba ko voter numéro 20 na ebité la ko luka video na soki ali na ko tia yango pona ko botel sabino ete lolenge kani ba machine vande bango ba ko voter ba ndako ba ko tia président ba ko loba président ba monda ko leka ba ko tia cela veut dire ezala ki passe mais kasi kabwe l'homme puissant mais mabiso na bisika wapi ba mama batata bilenge bali ko tomboka pona bolongoli bosha bandeko biliaki bikoki balu baliani union sacrée checho tant on a dit c'est que union secret pendant le moment de bakangi bato ya bemba bakangi bato ya Vita Kamere les pacificateurs bakangi bato pe bako longola pe bako pomola pe enquête ko bakaka pambate ba machine ezaki bisika ya bato wala bomoni wana bato ya boshabe batelemi ba papa ba mama bilenge ba bidelika di mokola la malamu te delika di makime te delika di mowaka osomba kae delika di mawe mama jawa salamu alaykum wa mizima ya biso nkane ko tobo kilelo ko defa pekato kilame njengetelo taketumba na plus 49 flash bien na akene ba mama missionnaire na plus 30 basi ya maombi na mboka nitababe foko ya moto wa ko Lumumba. Merci encore une fois na association comité des mamans ba mama ya vitaneuse we kamba mibongo na mama Tete Rebecca pe ba mama Madeleine na kati nzaba batela bino to bengana to sunga fondation sociale ko ke liboso po ete ba mama batelema ba mama moto mojali mozima miteto toko pour les kamba Congo bande ko langai boko mona Congo ezuma kama Congo comme na pasi na yango nano terre makambo ezali bongo mona mboka Félix Antoine Tshilombo pona kondima ba nomé na Kabila pesi kalinga sali kamba ngangi pa longola nomination ko tsabo solo tricherie mobomiye po ete likamona nzamba likuna na katite bande ko lango se manque pas de Dieu tango yango to bundela ba valeur tango yango yo mwana mboka Martin Fayulu ko sala pana e mena beleli eloko moko président eli yokanga CG Devos maréchal Moussa le général oh landi papa la Kabuya komole nani abe quoi boyokanga papa Adrien président eli abimate ba marche manse ko salama botika président eli ba marche tout oyo ko salama botika mwana mboka Martin Fayulu Madidi afanda Congo bunda etumba Martin Fayulu Madidi a cible ya arrestation aza cible ba bomai na yebi cible biloko mibale so boy ko yokelanga bilo bato boyoka kate président bimi na biloko azu problème nzambe akotuna bino président Martin Fayulu Madidi yokanga malam na beli CG Devos de maréchal abe quoi le général Moussa papa Adrien l'on appelle mokili na tcheblo témoin ba kongo mani banso c'est alo bagiti
botika président Martin Fayulu Madidi avana ndako aloba po aza mokonzi na bamarche na bino botika ye epuis boexpose na danger te soki bazoluka bakanga ye bazoluka baboma ye biloko na mibale lokwa baoresi kokanga ye te balinga babomela biso président eli or na temps oyo toza tokoperdre Martin Fayulu Madidi te soki tolingaka ye boprotege tobunda peuple biso toana besoin te toexpose ye alobi trop aloba trop botika ye bobatela ye soki tolingi ye boyokelanga makambo na lo partage émission na osensibiliser oseya alobaka kaka me ndeko nanga bosabonye massivement ntango ya vérité ntango ya bosolo botika président eli kobima te président eli bavisite inutile te président eli korecevoir bato te soki oyoki esengo te bato oyo bazoya pembeni na otala bango na liso ya bonzambe kotambola yo moko nyamunyamu te yoka makambo nayebisi yo toboyi na biso le pire na ntango oyo parce que tozala yo elongo tozali kotambola na yo botika président eli afanda tolingi na biso mabe ekoma na république démocratique du Congo te po tokoboya likambo ya bato wana baya kovanda na mboka na biso tokoboya élection oyo parce que bino nyonso bomoni poisa bomoni makambo elobami bomoni makambo ezosalama alors Congo meilleur ekolinga biloko te ndeko merci pour la retour langa na lobi boye na lobby président eli abima te parce que eza la deux biloko baokana so bakangi ete baboma ye yango tolobi botika ye bo exposer te merci pour le mot comme ça olinga kozwa plus d'informations que Dieu vous bénisse Achille Ntela nzamba pambolo la France papa Michael na maman Célestine nzamba pambola bino papa nanga Alfred na maman Clarisse la patrouille la mort nous vaincrons bana batelemi Congo eningani mokili mobimba mutu moko akondimeloko te parce que tricherie ya boyedeni kadima osali eloko esalaka te makambo ya nanga etali biso te makambo ya bato bazoya ba Roger Lumbala banani bazo cité etali Congo te bosila na Félix neye boyokalaki biso ba congolais tolobi Congo au congolais to lembi lokuta to boy makambo ya mabe to telemi poto revendiquer ba droit selon article 64 peuple basakala kala été na poche ya zoba bakotsaka loboko mbala moko trop c'est trop bomoneli biso bonyoko biso bolingi so bobo mabiso ya koleka tolobi na Palestine ba Palestine bakoya na Congo ata mokolo moko te bayiba filika bayike otosolaka na bango toso totelemi mpola kobunda etumba ya Congo totelema ndeko motema ezotindo bondela mpona mboka nao ndeko motema ezotindo sunga benga biso sunga po ete tozali na posa ya lisungila awa nde la solution tolobi mikolo tokoloba obele bosolo bosabone massivement merci encore une fois la Claude de Montana grand frère propre et pourquoi pas yaya nanga yaya de yaya nzamba pambola o mikolo ebele penza mikolo mileke ebele bozali penza bayike tozali na bino elongo za bongo na Belgique tika nzambe apambola o yaya kani tika nzamba za na bino tika nzamba mona bino abakisela bino mikolo kasi bosunga ya bino chaîne yango oyo bosunga pe Congo pour tobundela yango na bosolo joyeux anniversaire à toi Sango Mokonzi Kabuya long puissant d'échange par l'équipe qui gagne. Merci na Papa Jay, prompt rétablissement au directeur recherche stratégique Sango Mokonzi joyeux anniversaire par Abebiso Baliso bino tuba Congo mani to tele mato bundela tuba to tele mato bundela Congo. Merci d'avoir voté.
Oui. Merci d'avoir voté. Merci d'avoir voté. Non, avec ça, ça ta charge mondiale à 1%. Merci d'avoir voté. Votons tous Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou,